Bouger. Hein, je dis vraiment, ça c'est l'internet. Chico et Bimi, la banda kuna biso. Donc yango Bimi dana kata baki, voilà na on va parler dans merci beaucoup son. Voilà ndango, bouger. Oh son, émission bouger. Alors ba on nyoso ba kingana, to sengi na bino bo bouger, ngombe koki ya bino nyoso bo bouger. Tout bouger. Émission ba bouger, kano kakadi. Bouger bango. Émission bozaki tango nyonso kolanda na internet. Lelo ekomi na bandako na bino. To bouger biso nyonso king mobimba. Braza king mobimba mokimba to bouger no biso. Bouger bango. Ouais, voilà full force. Azali moko ya batu ya soutien, ya restaurant Misbe, ye pe azotombola lokumu mindele bakamwe, mindele batikali munoko polele, bazo comprendre les choses comme sérieux. Réalité en goyo, nous sommes dans mon ango parce que TV radio nous la réalité. Notre journal sur le cousin, il y a un wana. Alors on ressemble à Ezate, il y a un mot continuant dans mon commentaire Ezate. Merci. Tous les tout aux alliés. Donc, toko bouger, Alex Ndolo na Norvège, Picho Pacho, Yopendenge Moko, les cafés noirs, Blaise Alingi, Balobi Awa, Tozo bouger chaque samedi, Peye Karadamas Nayo, Benda Moi Plan, Yaba Pio, Babokironde Toloba Bière, Romo Namba Moko, orchestre Komonango, Memoria, Ezali Awa disposé, Sylvie Mani, Kolembangaite, Hardy Saint-Pierre. Balobi Baklé eza déjà et pas nayo fungola mbala moko pour ma soleil kende kitoko. Merci donc beaucoup Valencia. Bonsoir. Bonsoir. Au Bimisi Elongi ya ba porter na habité mon père au copé sa combo pour bana poto balanda biso na net. Ba bazaso a Monica. Ah, même ndele susu bo ndenge nini tout ça vraiment comme nani. Comme on a Kleinbeck. Naza portugais te mais naza congolais mwana mboka. Vraiment c'est que bien ana kibamba na Norvège yo mutolingaka makambo boye tozo bouger awa lelo na mindule kitoko oyo mémorial. Toujours na cadre ya créativité ya maman Colette Botela Miss B restaurant moko ya kitoko 11 plats de spécialité awa tozo lia ba gu nyonso ya ba province nyonso. Yango na lobby papa nanga ozobeta oyo ngana yeba mambo ya musique te ezali accompagnement base solo bendeni. Eza guitare solo. Guitare solo. Donc ba milangi wana nde yo mtozo beta. Effectivement. Sigo c'est que biso beso manifestation ezali to ko benga pe orchestre mémorial egoya. Vraiment eza ndenge wana soko eka ka solo lina mama la biso Miss B. Oui. Eh bien voilà, c'est l'arrivée de la grande dame
oyo asangisi masolo nyonso ezala kitoko Miss B en personne oyo akitina biso na ambiance kitoko oyo ezosalama awa na kati ya restaurant mon côté na kati ya Bon Marché Mobimba. C'est seulement ici dans le restaurant Miss B, spécialité 11 provinces. Oyo tozela kitang Tango oyo esalama na nute. Bonsoir. To sepeli mingi koyamba ona esengo pe na luzitu nyonso ndenge bakongo balobaka baswahili balobaka muzuri sana accent yango wana tokosepela kombo etangamaki mingi ya moteto mona yo na balanga nzembo na bakilien oyo bagutaki loboko ya cuisine ndenge tolobaka la cuisine c'est nous donc ezali yo spécialité 11 provinces otikata province moko te yango wana omoni mpona badetail ekozala malamu okota comme ça to pesa yango en tête déposée pour bana poto oyo banavigaka na site na biso na www.congoaska.net bayoka o lisusu malamu malamu bo elongo bande to bana lingala tokota toza na nsima na olakisa biso nzela. Attends. Voilà, awa bo constater bino mon remplacement non to koti na kati te me bilengi yango déjà nako sepela malamu vraiment Miss B restaurant kitoko maman beauté la Colette on se présenter sous yo moko pona ba oyo ba yebi yo te ba mona yo lelo parce que TV za radio te on se présenter une fois de nouveau pour na pour na mukola lelo naza moko ya Miss B. Voilà, administrateur manager en tant que présidente l'accord des ambassadeurs humanitaires pour la paix et le développement durable. Ah to yambio maman créativité à restaurant oyo na ba idéologie on de tolobaka ya ko sala ba iloko boye restaurant nyonso bateka biloko bateka masanga mais to mona mambo boyete nani apesi oyo olopoti to pe obuki iklikanisi o na nzete nini to ziongo pa ya mutu idée nzambe mtapesa idée hein ba vision mais maman nanga pe azaki restauratrice tant na kola na ndaku maman azaki pe na restaurant na ye donc to kola na koda koli na rythme wana quoi eza lokola likabo ya libota na bino eza lokola don ya famille voilà maman héritage à maman telle mère telle fille affirmatif telle mère telle fille maman Colette to zalaki liboso déjà awan ba invité ba orchestre ba client o ba liaka biloko na yo ba consomaka awa ba confirmer ba valeur ajoutée na yo bisope to linga to mona yo moko par rapport ya nde balobaka ke makasi na moko eleki yo nyonso bakobakisela o pona bana poto nyonso oyo bayaka Kinshasa balukaka esika nini baoki kolia na esika nini baoki komela. Est-ce que oki opesa bango adresse o convaincre bango pona spécialité ya 11 plats na biso 11 provinces na biso? Bon naza na mingi te koloba mais nali na ebisaka bana kin bana poto bana wapi keso okiti na Kinshasa webi baliaka place nyonso tout hein baliaka place nyonso tout restaurant eza d'abord service eza d'abord qualité et puis eza donc ceux qui au commis na Miss B aux adécité okuta ba place moko boya bien oyo soko yo aux adécité moi malili moi biloko propre moi ba kiti ya propre moi esika ya bien cadre ya bien oyo ko sepela ato yewa peut-être donc poto la kati ya kin quoi. Bon voilà lokolo lobby Miss B maman Colette Botela TV za radio te biso toza ba santu toma buka mona buka kukila journaliste aza na parti prité biso za le roi intermédiaire na ba fanatique na ba téléspectateur ba hotela biso est-ce que okiko mona mambo lobby wana
po atoza libanda bamona ba place au lobby ya kati wana avant tout to continue bola ibwa sango ponga na mta tembe tokeye bo image buka muna buka kukila to mona bola ibwa sango. Et voilà, awa to côté déjà la première porte. Malili vraiment tu fais beau, Sylvie Mani témoin nangai, Hardy Saint-Pierre témoin nangai, la sentir déjà Malili et bon image du soir pena salle on a bien ezaka ndenge moko. Te ba prise différente ezaka ndenge moko. So côté na kati oza libanda tozana biso ka ndenge moko. Alex Ndolo, l'ambassadeur de Norvège, le message est passé. Ba prix ezandenge moko, restaurant Miss B, azali na ye na complexe ezalolati costume, ezaloye na ba basé ndenge nini okosomba même prix na libanda, servante akosayote. Avant tout na passé Sylvie Imani Kita pour apposer ngai ba question na Swahili parce que émission na biso za bilingue na Hardy Saint-Pierre a posé moi question moko mbale ya ye na français. Na lingina nous avant tout na moko na mona isusu deuxième poche au bombel biso parce que vous la première poche au tofungoli tout mona sous deuxième poche maman Anna Kibamba yo muto linga ba vérité na osala musala Maurice Mokulu ali ndenge maman Colette Botela alobaki akosi n'a rien lokola akosi n'a rien moi je peux pas être égoïste parce que Sylvie Azaliwana, Hardy Saint-Pierre Azaliwana, nako sepela malamu mingi, Sylvie, Olo Belanga na lingala te na français te Swahili parce que les grands Katangé lui Moulasi, Oyo a soutenu na kabiso na molimo pe na musuni, a lingaka koyoka mwa Swahili wana, ayo kelengi soki pe mama akokoka koloba Swahili, tokoyeba elelo, mais nako sepela venza malamu tozonga kuna sika to utaki, pona lumière awe za mwa mukie. Et bon, image normale. Merci. Sylvie, posez-le na bolayi bo sango parce que pour tourner nga ba question. La bouche autorisée yoana. Na Swahili. Alors, na cadre ya to bouger bango. Voilà. Donc na sepeli mingi merci mingi pona dilo. Alors mama nilipenda tuzungumuza kwanza muruga yetu ya Swahili. Nilipenda nijue njua nini cuisine yetu iko tu cuisine 11 provinces. Njua nini cuisine européenne na cuisine nyingine misisikia ndani ya cuisine. Banasema na Swahili banasema kila mamba na kivuku yake. Sasa banasema kila mamba na kivuku yake. Donc kila mtu na kwabo. Hapa iko kwetu. Mimi niko Kinshasa. Sasa mgeni anakuya sifa kule cuisine yetu. Sasa mgeni anakuya kama unapokea mgeni kwako, utampigia nini? Chakula yenyewe unajua kupika, juu afurahi na siku nyingine tena aiende fasi nyingine aseme nilikulaka fasi fulani, chakula ya mama alinipigia kitu fulani, chakula ya kwabo. Donc tout ce que je fais ici, yote yeni unapiga iko chakula ya 11 provinces. Mie niko wa Kisangani, na Komala Kinshasa, donc na ya kupika fumbwa, na ya kupika bitoto, na ya kupika machakula ya Bakongo najua. Naenda Katanga ndio kwenye na Komala Likasi. Donc na ya kupika samaki na kalanga samaki ya kapolowe, napika mulenda. Donc unaona naenda napika sombe yetu ya Likasi ya Katanga. Napika vile machakula ingine ya Katanga. Sakasha, unaya kasha. Unaya nyama ya kasha. Mimi napenda nayo kupika kasha. Ndio iko machakula yetu. Bon, nikaenda Nord Kivu. Mimi ndapika chakula yetu ya Nord Kivu. Machakula Nord Kivu iko mingi. Tapika petit pois, tapika chou fleur, tapika sambaza, nitapika kifu kama. Unaya kifu kama? Ile kwa chakula ya Sud Kivu. Nikaenda Manyema, nitapika sombe na wali. Kama Kisangani, sombe na wali, lituma na samaki, liboke, nikaende kwetu Kisangani, tunafanyaka sombe ya lifolototo, hiye balokele. Tunafanya sombe ya kuchoma na kalanga ya liboke. Tunafanya maboke ya kokoliko na kalanga, maboke ya nyanya na kalanga. Donc ile kwa chakula ya province ya kwa nyemi natoka. Me nikarudia sasa, nikarudia Equateur. Unaona? Nitapika bouillon ya samaki. Ushaona samaki banapika
bila tomate. Banapika bila épices, mais banatia mafuta ya ngazi, donc les naturels. Tunapika hiyo, tunapika limbondo, tunafanya nini, ndizi ya kule haiko lituma, banapika iko mobondo, napika mobondo. Donc ile machakula yote tunapenda tuoneshe culture yetu. Donc kama wakia ku Kinshasa utadécouvrir chakula ya Kongo mzima 11 provinces. Ndio maana tunatia 11 provinces. Nikaenda Katanga nitalomba ndaga, nitakula ndaga. Nikaenda Sud Kivu nitakula mikebuka. En tout cas, batoto nchi Makabo la Mosaka. Vraiment. Angalia tu. Bakato la Mosaka, ngai ya Mosaka na Nzombo. Watu zonge Equateur, pale tunarudia Equateur. Ndio il faut tuoneshe makilitire yetu. Napika fumbwa na samaki ya kukauka na karanga mbinzo nini. Tozana ngula maboko. Mukaza tu traiteur congolais. Unaona? Service traiteur ya Congo. Atupende frite, mimi sikulake frite. Si you hata. Na kulaka juu tuko na pomme de terre Nord Kivu na Sud Kivu. Mais ile yetu hapana ya kuimporter masirgele hapana. Nakula napenda kule chakula ya kwetu. Parce que kama si benya toneshe culture ya chakula yetu betu wengine hawezi kuipenda. Batoto nchi, batoto wa Belgique, batoto wa France, mwebote Mungu natufuata mafazi yote muko. Munasikia enyo mama nasema. Yanasema anapenda tu abakie mukilitiri yetu. Vraiment nafurahi sana kumusikia. Au takuwa desi. Kama unakuwa Kinshasa, umutafuta Miss B. Donc eko parmi benyo beko na bouger Kinshasa mukilitiri yetu. En tout cas tunafurahi sana kumusikia, tunafurahi sana. Nilikuwa tena nitaka kukuuliza tena leo ilikuwa cuisine kani ulifanya leo nje kupokelea batu. Sisi tunahoka prete, tunahoka na yote. Ukakuya utakuta ngando mamba. Unakuta kulu na Swahili koba. Na Lingala koba na Swahili kulu. Utakuta yote. Pangole, shimbriki, nini tena nguruwe ya pori. Utakuta yote tuko pale inakungoya tu, wewe kuya tu. Ukakuya tu mekao kangema. OK, accent sana mama. En tout cas lui Moulas le grand Katangé. Donc tango zoya na kini roza décidé. Donc osepela makasi kokene musika te. Yoko makaka na cadre to bouger bango, oko bouger na ndenga mukete na kati ya culture na biso. Donc une femme doit être participative. On ne peut pas rester croiser les bras, demander chaque fois donne-moi l'argent pour ceci. L'homme se fatigue quand on demande beaucoup. Il faut compléter son mari, il faut donner un plus à la maison, il faut amener sa participation, sa contribution. Parce que tu vois, vous voyez dans un ménage quand il y a seulement un qui participe, ça crée des problèmes. Un dernier mot, je suis flatté de votre présence. Ça me fait du bien quand des gens viennent vous voir pour vous faire connaître à travers le monde. Ça fait du bien. Donc nous avons une valeur que vous êtes venus découvrir. Merci beaucoup. Que ça ne soit pas la dernière fois. J'aimerais que tous ceux qui nous suivent puissent nous appeler, si possible, nous écrire aussi. Notre numéro c'est 00 243 99 83 86 637. Donc 00 243 998 38 66 37. En tout cas, merci mingi vraiment. Nabino nyonso oyo bozwaki libaku malamu ya kolanda biso lelo vraiment maître Jonas Lukusa to bosani yote to pesio mbote parce que awa na Miss B tozali balobi 24 heures sur 24. En tout cas vraiment na pesi mingi longonya na yo l'ambassadeur de Norvège Alex Ndolo
Picho Pacho de Norvège, yope ya yo yangwana, Mimita tobosani yote, les mignons na Norvège, mbote mingi na yo, Anna Kibamba tobosani yote, les grands Katangé, Louis Moulasi, topesi yope mbote mingi, eskanini oyo zuli baku malamu ya kolanda biso, Maman Godé, la mère de Scandinavie, tobosani yote, topesi yo mbote mingi, parce que otika kabiso te, Eliane Pembe, mona mwasi oyo a bougé libota, nakati ya Londres, Francis Mafou, yope les grands courageux, nakati ya Londres, tobosani yote, longonya na bino nyonso obo bouger pona kolakisa bo kasite na bino nakati ya bolaibo asango na biso ya solo kini bouger c'est la carte de la mission to bouger